Moko l'État to basolo mbogo mais olingi mwana comme docteur wala mutya mabe boza bakopi naloba vérité babetanga ke anything you want to be, if you can't do it through uni, there's this route. If you can't do it through this route, mais tu vois, parents wana il faut ailler baké makambo wana ezaka na place. Ba parents mingi mama, ya yoka la manke l'acoustique yoka. Parents non. Ba parents mingi ba ye to ye awa na mboka oyo, mutu nyonso tute azaki na capacité ya go tanga koyekola anglais. Biso yoka mama, yoka la chamante yoka. Na wuti na mboka oyo balobaka français. Langue est plus facile pour na biso to koko c'est. Mais 75% ya anglais lelo eza français. To ye awa na mboka oyo. Mais le non raté. To problème ba parents nyonso te. Pour parents mususu ayebi ndenga koko ta gauche te droite te. Na on peut cet exemple, moi je parle avec mon fils aîné. Moi nanga mobala liboso ali sangana esenga bi ba nebele ba parents ba sopa ba parents na bango ezo kangama eloko ebisanga bi mam. Bino bozo sala biloko eza mingi eza congolaise. Alors mwana akoya ko support yo ndenge nini. Soko sali yango open, opesi pe otuna ba idée ya bana. Wana eza très important eloko wana ngabo pe na yekola kinango. Alors to mona pe baso pe bele na ba biso africain, o mona mutabandi me Nigeria. Azana monda ko moko amukie, mundibu, banda na post office na kwa wana. Akoya kate. Mais biso to koyaka. Parce que elle veut que kotanga pe business ango ya kotango na pratique tant papa za na moi shop na mukie to azo sala ndeti papa na biso za na studio you yet oye awa nga tangi boye na ndenge na tangeli business na moni to ko me mango boye ozo mona boko help pe to lo bakati ke biso photo help dream na bino il faut to sungana dans la communication, il faut tout sungana. Bino besoin de travail, on a ma casse collègue pour le vanine à venir à bino donc aux abisso. À venir à l'objet zabana. Donc pour pas n'avoir comme à venir en beau TikTok à la bino. You guys have to do the effort. All the money you have to do the effort. Okay, cappuccino à l'obacas. Camille. Il faut savoir que tu as un côté. Integrate as well, boss intégrer na makambo intégrer on a faire mandaku ko lek foot na ko boda moi to lo ba ma classe ko ba parent belé zaleti community fashion mo boy faut y avoir collaboration moi na ye moi na la latini ya sali be ba moni que to zo lo ba déjà faut comprendre place des allées zo comprendre ya bilon sunne mama sa zo lo ba été to ye awa na ba condition moko eza bilon monsieur allé difficulté na communauté na biso to za na difficulté wana côté ya intégration. Tout ça la difficulté voilà. Parce que ça na makambo belé toujours pour arriver pour ça la à niveau ya communauté. Parce que tout ça na blocage moko boya. Donc difficulté monsieur ça moi. Alors na ba oyo ba comprendre déjà vie ndenge mokiliza ko kende. Bazo sala ba part des choses pour na ko aider bana bango. Malgré nous toujours le bas tout ça pour généraliser. Mais ça na ba oyo bazo sala pour essayer pour na bana. Pour ça et parce que bazo bati ya likambo ya mona le bandele nanga na lobaki ni na zongaki na bandele. Eza mentalité to ko na yango. Ko ba parents na biso ba ko na yango. OK kitite. Kasi na zo ya tant ko lo pesi exemple moni ngona moni. Na lobaki on boso te. Eza kitite. Wala za ko boma mwana. Ozo boma mwana. Comprendre te. Yo ke o fomo la shop. Obandi na kwen moko l'État to basolo mbogo mais olingi mwana comme docteur. Wala mutema mabe. Kasi yango faut comprendre te. On a lobaki on est bandé na bandaki wana.
Vous comprenez? Et ça, vous avez vous comprenez? Il y a un monde qui est bandibu, biso africain, bandibu, tout vivant des morts. Vous comprenez? Il y a la vérité, on va s'intégrer, on va même dans ma campagne. Vous comprenez? On va travailler, il y a teamwork, les parents ils travaillent ensemble. On peut faire ça hard pour la correct dans la right direction bazale. Tu vois c'est là on se base ma bête parce que ils ont mindset autre aux alentours de African parents déjà bazala déjà la position boy. Mais là on a déjà qu'ils ont abandonné avec ceux qui n'a pas na problème ba parents for saying things. Mais na tananga na problème ba monter na sur funa sala. Pour sengeli pour éviter les erreurs de basala qui na sala pour na sala ni na kinanzela malamu ko éviter les erreurs. Donc là, comme dit toujours le bagage, ils ont comme que mon temps tout ça la famille, ils ont comme il y a pour solo là. Parce que comme sous que il n'a pas cause à la wrong. Mais ceux qui ont open à côté on va in a good way. Na ndenge ya respect, na ndenge ya nini ke. Tala papa idéologie même maman idéologie ngana kanisa biso tukoki na ngona ndenge. Mais mbala mingi za kamona za déjà rude. Ozomona quand mon papa zone balé non I'm not doing it mais vous dans la covid vous dans la covid ils ont mindset tous à déjà au but qu'il y a la position là donc ceux qui they like or not I'm going to stick my position ils ont mindset on a dit ils ont comme tout temps le mieux ngo ça dit moi on est que sur la parent pour là il est na ndenge ya malamu ke ils ont né dans ils ont comme un teamwork okay dad you said this was Africa if you do it this way no okay do you know what it is you know the forms of speaking in Ghana sometimes it's not comes across as okay do you know what it is let me say la mannequin pour nous a besoin de répondre maintenant do you know what it is all the football comprendre is first of all moi la façon à lobaka façon à réagir the way we react many times if you observe that child is the same reaction that the mom and the dad have amen that's first second I say amen the second thing you have to understand is me I didn't understand this mais tant na banda kokola e mususu soki na siliki mbala moko bi na bandi koganga ngamoko na mi yebite ke na bandi koganga ngamoko na mi yebite ke na siliki pona nini omoni tango zokola omi yebite mbala moko ba yebisi eloko esali passe na motema o sali kaka passe mais ozo kanisa te point nini makubu balobi esali nga passe mbala moko o réagir yangwana oyo ngana sengaka e pa ba parents eza e mususu ko kanisa te ke ndenge tozo ganga eza puto disrespect bino no is our feelings is coming out but to yebi ko gérer ngo te makambo oyo zole kana mutu to yebi penda ndenge nini ko formuler ngo te mais bino bozo zwango lokola is voilà this is on la ligne na lobaza ke omoni a child that is 15 years old avant na kati andako ya parent pendant 15 ans elinge lobaki bazana 15 ans expérience na parent wana siko soki déjà mwana wana azui déjà position ya ndenge moko eza parce que a observer yo atali ndenge ozali ayebi ke soki na lobi makambo oyo papa na a observer mwana atanga la poto problème eza nini problème eza tala ndenge soki problème eza na ndako ndenge nini bino bo like the way you resolve conflict tango you disagree faso wana ndenge bino bo disagree yango wana mwana akozela yango wana soki yango wana soki par exemple papa, maman ou bien oncle ou bien tante na soki baye basengi ba tuninga question. Nga avant ba répondre, faut na banda na kanisa. Nathalie côté à droite, côté à gauche. Nathalie soki na lobi vérité. Option A ekolera boye, siko ngafuna loba boye. Soki na kangi mnoko. Na kozana moi kimia I can think about it obe na kozonga la tena façon mususu. Ozo comprendre? Parce que quand on a relation na parents oyaza et africain faut y avoir politique ya makasi
foyo baba siko mabe eloko na oboya nde ebokoma na bapense na bino bokantisaka deja biso yango eloko wana ndenge nakoboya kote wana nde vérité soko olobi vérité siko bozosala mabe naloba vérité babetanga ke naloba te eloko moko eza lokola mwana nga mibale ere nyonso ye soki tolobi ne ndeti peut-être asala eloko moko esepesinga te na mpe yaka combien sidan siko ye mpe ayebi ke kobenga mutu kosidan il faut ozala na symptôme oyo nga na apese siko eloko ya zoko mpe eloko manekela eza vrai siko ye azalaka siko akomona akobeya na telemi atalanga siko alokama ba daji combien sida base non mama balobabo te daji please siko kotangisa na biso kolobaka na ye please ata yaya na ye mpe yaya ne mpe aza bongo yaya ne aza bongo sida sala boye pourquoi ngai moko parent nde muna bandoyesa bango bongo yango yoki biloko ya bia tobserva bino totala bino lokola na tv eza ndenge wana parce que bokokima eza bakimi te yango likambo tozoloba eza likambo ndenge bisika touti ndenge tokoleli mais eza bato nyonso tu baza so ndenge wana te la majorité yango likambo nalobaki eza likambo eza ndenge tokoleli ozomona mpona biso tosola bien fo toganga te mabe mosu eza nini surtout la fils eza ndenge na biso tosola bien il faut toganga toeza bakosi ok eza nango normal makoloba nini eza kutu mpona ton ya voix te eza noka ton ya voix te même baparole nini ezaka envers bana ata respect eza nini omoni baparole mosusu baparole mosusu bamanga bana respect na ndeni na ndeni te malembe nakelango malembe yaya omoni eloko bango bazoloba parce que nga asaki barecherche avant na ye asaki barecherche eloko bango bazolobela eza nini baparent na biso bolingi toujours kocompare biso na bato mosusu tandis que bato wana baza na différent way bazomemela bana na bango o bana bazokende succès mais étant que na biso bozocompare biso na bango mais bozozala na ability wana te ya kopesa omoni biso nde tokola bana ebele tozala soki okozola na fond na camarade no soki mama koti na room wana obie papa koti fo kima po soki otika basalisa te façon mama koloboni te bacamarade bayokela ndenge mama oloba po baparole nini mama koti eza te po azoganga wana ezaka exemple moko façon oui alofima mwana ne moko mais façon nini lobelinga okena tike bapare ebele tozosani tozo embarrass bana na biso moko bapaedike mwana you don't have to embarrass your child bino mimi bozonga culture ndenge tozalaki conscient pe biso la majorité singa par exemple na kina 10 ans toka 11 ans soko na ta lek na ngamba na lek na ngamba na 10 ans na minute so comme mimi za pe ndeka tozala boy peut-être na kolo beloko moko ba na muto lo reprocher ka bi mais yo you know ozape mona king you know how ba congolais tozaka obi culture na ndenge zalaka but I'm thinking like listen age na longa ki wana what is it that na age wana penani na kwa kuzana yebi ya kutu na biso so really in a way as well na mona ke biso toza to tokoleli awa we don't know much about culture so we act the way what we're learning here. This is how we respond to you guys. So what Bino, there's a clash because Bino was like, oh, Biso need to like no, I don't know that. Siko na lobby biso bino bozolo bake biso to clash eza entre biso eza po bino bolingi clash eza la rezo eza pourquoi malembe to ke na to malembe on dit va malembe tozo kende boye bino bolingi clash eza la
parce que au fur et à mesure boyebi biso biete ozokola na biso ndako moko toza na biso malembe yaya nazokende malembe la acoustique nzela na minute oyo bino bozolinga oni biso tong tokoli na koloba jamais respect za mutuel et pas parent nanga non parce que biso tokoli ba parent na biso bazaki kaka white ba parent na bazaki na défaut voilà mabe yango na mabete parce que nga non mabezate oyebi pourquoi my mom she's the best on va comprendre malgré tout papa na biso abetaka te papa na biso azalaki mutu akosolo la communication was easy with my dad mais papa mama na biso abetaka ye jete mama pesa ye tiaka boum mais she was the best she's the best because she's still alive you know why po azalaki facile à kosolola même yinde nga libanda na oya omwe babilo muso eza biso bino bana ndi bozo kokate ponga na lobanga na koni na Congo pourquoi moi na zoko na baleli na Congo mama na nga kutu muta matato abetaka oyo ko loba neni kambute mais soki na signé parce que nazo ibake she's the only one I can trust ozomona soki na signé na ke ko itse likambo yo mutu moko te na bino ko yebise mama talanga situation nga ezabo asimbi penza mutu abi oh nzambe mwana obominga mais aluki way ya ko help abongisa makambo ndako donc mama nanga aza the best pourquoi na oloba parce que aza africaine aza mutu akoli na poto te eloko te mais tango amoni ke mwana nga na boti atrust nga tina niveau oyo bana musuma kambo bakenda oyipsa ba camarade na bango ba baby sipe ba vie na bango mais mwana wana ayepa na nga my mom akomaki as open ozomona eloko ezake to blame ba parents you can do something autre changer pe ba parents the thing is how we can mais ba parents pe ba chercher bango if we are trying okay parce que biso kaka the way we communicate façon ndenge to loba yango wana kaka to yebi bino botamoli na mokili oyo bana 40 ans 50 ans bino mutu boyebi yango wana ngana lobi mususu tozo ganga ou bien to siliki otolobi na rude way exactly parce que to lingi to sala disrespectful exact parce que to mi yebite tozo manager tozo kokanza ndingi na kokubimisa kanda wana yembala moko to yebe ko chérie yango te siko yoza parana nga yo moko ozo mona lokola nga na lingi atake yo mais za yo muto kozungisa nga na nzela eza yo muto koyebisa nga o mwana soki kasi tango kozungisa biso bozolinga te woni ke bokomi kaka baparana baza kozungisa nga na nzela na fimbo siko na fimbo wana leson oyo ozolakisa nga eza baba biso azobeta makofi vers le biso na 10 ans na bete le kofi na fandio omoni soki nga na gangi surtout la poto ozo indication na bela ko bakasi kala soki nga na gangi imagine I'm 11 years ou bien 12 nazoke na ba puberté ba hormones everything is going on omoni soki nga na gangi na lobi loko moko oh na lingite yo betinga fimbo omoni leso oyo olakisi nga ezake soki nazana loko moko na motema fona bomba ngo fona pusa parce que betinga fimbo parce que ya wana leson omoni place ma that's the lesson soki olobi soki ogangi beta ya wana mona beta mate omoni siko omoni olingi nde makambo ya kobomba na mite para bino oza obligé ya ko-open up epa na nga quelle que soit situation yo moto kosouffrir yango lelo tokoni ke baparent africain baza mabe pourquoi parce que bozobomba makambo nga naza parent soki namoni eloko mpa na yo nakoganga po eza na omoni babiloko mosusa po accepte biso nde tozali en tant que moi papa boye kozala na mabe na erreur na ye mais en tant que moi nous avons un devoir ya kosimuler toujours quel que soit oza na raison papa kozala na erreur na ye mais en tant que moi nous avons un devoir ya kosimuler siko zela
Zela. La mannequin a dit. Oh, il y a moi qui est la photo, il y a moi. Non, naza d'accord. Moni, ils ont mindset, ils ont mindset. N'est déjà à sala kinga boy, n'est na sala msu point. Mais moi, t'es comment ici moi? À la prochaine fois, vous y êtes. Et moi, le robot là-bas. Faut que tu comprennes une chose. Éducation, ils ont rendu là mon côté. Éducation, monsieur Zafra Beto Fimbo, Oyoka. C'est ça. Ah, moi, la parce que les gens qui mis à mon équipe à BT à BT à y parler à BT. Éducation na yo parents. Aux parents pose appel à gaffe na. On a pas de c'est moi la pas de film il y a pas de lobby. Il y a pas de lobby. Les gens moi on faut comprendre que devant papa mon ndenge na fille to koleli yaya quartier za yaya yaya avenue okuna papa Kasbere on te juge mingi Bera moi maman la biso mutunyo sa uta na village na bango noko na biso mutunyo sa uta na village na papa noko na biso même ko to ma problème ba noko ba masude ba ko bimate ezala na bongo kasele za mabe eza mabe eza éducation papa na bango aza papa na bango aza papa même aza mukuna na inane aza yaya so vous allez la bendo li to ipena kino vous allez ré wana kino zoba bon et l'on va zela zoya zela na le but que ba parents bazanga ba mistake tout ça ba tout ça ba mistake mais bondi makango te zoka kondima mais il faut lima il faut moi que ça les ré on sali babé il faut tout comprendre tant que moi devant parents aux amours quelle que soit la raison de belé aux amours c'est ça parents pose appel à parents c'est pas moi zela kasi eza mundele te parce que moi salobaki abebi biso après la to éducation malamu et pas libéré oyo yango tozwi omoni soko solo na mundele wa koli oyo éducation nazwaka ntango azala mwana moke te biso za bagene oyo biso za zela nazoya soko tuni mundele ya mokolo otuni éducation nazalaka ngo ntango azalaka mwana même éducation zela même éducation pourquoi parce que éducation eza na ndenge bele eza na moment mosusu fo beta fimbu eza na moment mosusu fo ganga eza na moment mosusu fo loba na kimia eza fo loba na kimia sikoyo le problème eza yango en tant que moi papa ko iko za erreur mais ko iko manifester erreur ya parenté na position moko boy vous comprenez donc en tant que moi na ko pesa mukolo conseil mais il y a un problème na modèle no ko pesa no conseil ngana ko za la parent na yo na ko ça l'erreur tant sous façon na réagir qui na oyo likambo sala ki wana on sait pas qui na moté mais le pour la moi oyo bige na minute au papa tant ça za likolo za ko silikana makama lekaki na zele na tango za la kimia papa tout solo la na même concept que vous travaillez peu sur parents à solo le bon amour là c'est bon facile après maman ça c'est bon on s'arrête là mi ndenge bolobi you be no za pa parents ngana za mwana my homework my duty is to love you to respect you et ça par rapport il y a caractère na yo ce que ça muto ya intégrité à ou respect because ça pareil bele oyo ba sa makambo mabe so you can't say just because I'm your child I have to respect it's not like that it's the same thing they need to love as well respect exactly que parce que ngana za mwana il faut na to humble myself yes of course I will always love you honor you I will always honor you I will always recognize what you've done for me. Yeah. But one thing that you have to understand is that my first relationship na mokili oyo relation ya liboso eza na parent nanga. So my relationship with you is my model for my relationship with my friendships. So womani principe oyo bino bolobi ke soki mutaza mukolo ngaka kafona se soumettre. So soki nakuta ni muto mukolo aza mabe. Mutu mukolo oyo azo nyokolanga. Mutu mukolo oyo
Moi, il a peur de confidence. It's not good because me, something that I said as a grown woman right now. I said, everybody that doesn't respect me, everybody that doesn't treat me right, everybody doesn't consider me, you are on my life. I will not talk to you, I will not deal with you. It's that point blank period. That is it. Except if you are my parents, then I will honor you and I will have a relationship with you. But everybody else, no. Siko, atake bana makambo oyo biso tozosenga ezake tango biso tozoloba pa na bino bokoki kozala na opinion na bino c'est vrai mais bolingo wana ekima te nkimia na ndako ekima te. We can disagree but we can still love each other. Siko baparents ya Congolais bayebi te ndenge nini ko disagree, ndenge nini to have a conversation with disagree and still keep the peace in the home. It's impossible. Voilà. Ezalaki impossible before, but now na ndenga lelo eza possible. Siko na ina loba nini? Toza na problème ya amoni bana tozobokola na ndako na eko comprendre mwende na okibino na comprendre que toza na problème. Soko ndani mindele oya kala ya ba mama ba papa ba koli ba komi na ba 70 80 ans et bene na bango bazui problème a mutu. Et baza bien. Tala ba jeune lelo ya ba 40 ans. Na bano ba boti bana na comme na ba 17 ans 18 ans. Ba parents wana ya ba âge na biso ya ba 40 ans wana. Et bele mindele baza na problème a mutu. Pourquoi? Pour la mentalité obino bozana. Faut bango, omoni bango bana ba 40 ans wana. Ba papa na bango ba 80 ans. Baza na mentalité, baza bakula ki bien. Malgré film malgré nini, baza ki papa parents mutu parce que malgré papa baza bien. Mais oh ya bino, na comprendre que ti biso to comme na ba 70. En tout cas to kota na ba mantolo. Alors si papa ça le biti va comme na ba 70. Problème mental. Donc on a lelo vraiment to suki awa kaka comme d'habitude de bana biso suka boité to za na special guest na biso to on invité la biso spécial oyo akoya pona ko conclure débat na biso ya lelo. En tout cas félicitations à la panéliste na biso lelo vraiment ezala ki kitoko makasi to moni ba feedback et ba bien se parler sans plus tarder to benga invité la biso spécial Emmanuel Takazoya moi maboko ezala. Donc on a invité la mission Emmanuel biso bengaka Emma Sente. Donc aye awa pona ko conclure débat na biso ya lelo. Emmanuel se présenter na bato bazota la biso. Bonsoir. Comme l'anglais Emmanuel, Naza marié, père de 2 enfants. Naza dans la profession d'ingénieur. Donc dans la carte famille, c'est bon. Ah bon, c'est bon. Donc Emmanuel Otali ba débat la biso ya lelo assister biso na débat lelo. Omoni comment ba génération nyonso mibale ba pesi ba point de vue na bango. Selon yo point de vue na yo eza ndenge nini? Ah, moi je t'en avais. Prolongation, c'est prolongation. Prolongation, voilà. On a vu là, on a 2 points. Ils ont vu côté à Neba, Bazolo là. Il y a la senior generation, tu as la new generation. C'est bon, new generation contre senior generation. Nous avons point par point. Voilà. On a commis à point sur le lobby. Quand il faut le lobby que communication, ça fait ça malade. On a d'accord. Par rapport à alors de côté nous c'est pour ça il y a la même chose on le bien les autres écartés puis le lobby voilà là on a besoin match c'est bon là il y a mis balai je crois il y a moins de moi je comprends mal OK et là point de vue na yo tenir le banani new generation bazolo ba que parents baso ko imposer ba idée na bango sur les enfants voilà parents ba lobby que non bana bazana ba ambition ya malongate na place on a zopé ça va parents moins raison na lobby que c'est toutes les bino nyonso avant na comme na place on a personne c'est moi histoire na moké ngata on a zopé na ngaki na sala ingénieur ya ba avion et na bana ko réparer ba avion so avion pour fit tous les entretien nga mo ba no sala na ibisi papa que non na ngina sala nga biloko ya bongo papa nga za ingénieur ya production yé muta ya usine biloko mo ka bongo ibisi nga OK au salon vous en avez besoin ni le but que non on a apprenticeship le but que mais on a mutu na yo il faut bon aucune université
En université, on n'aurait jamais réparé avion. Mais si on continue l'université, on va mourir, on va créer avion. Mais c'est quoi la différence? On a réparé, mais on a créé. Alors, on a raisonné, on a dit, quelque part, il y a un souci, il y a bien-être dans l'avion. Bon, ça là, on a souci dans l'avion pour commencer l'avion. Souci dans l'avion vraiment, c'est qui peut être un cri, peut être la zone mais il y a un monde à venir. Pourquoi? Parce que il y a à Bandaka, on a une université dans Bango, on a des ouvriers penza pour azo ça na ni na bapine. Donc après si penza mutu propre azo bima windu parce que ina bakaucha batne. Ati akomi na suka kaya na komaka directeur accompagné. Donc amona makambo na nyos ayebi le bas na le haut. Voilà. Tama yebi sinata soki obani na oza obligé ko bana na sedenga nenga na bande. Ati ndio na poto kene kotanga na université. Yo ozala chef ya ba pour biso tant ozaki na ba niveau wana ezaki na okaka pona nenga système ya éducation pour bana na c'est pour comme na likolo. Tant ay a obi que non nga soki na koti université jamais na ko bana na c'est no bana net na manager moko. Déjà na mutu na lobi atoka soki ngai banda kaka awa ozana d'abord ozana intelligence nango ozana capacité nango bandela wana ozo obligé te ko bandela na c'est. Anga moni na moni sikoyo raison pour laquelle na respecta papa nanga c'est pourquoi parce que na monaye na niveau wana. Donc banda na c'est si on va parler na biso na comme na point wana parler na biso mingi na poto awa tangité misala malonga ezapenzate donc tina ozo ko pesa biso ba ambition na bino ozolinga mwana comme docteur bazota la bino comme yo ke na clinique yo ke na baboy oza na ambition donc ambition na yo oza moi parcelle mo na kino tongi mwanda kuna yo ba locataire c'est tout on va na nanda kwa console voiture ça ce qui donc bozana image wana ya rêve ya mwana te mwana azota la bino azomona eloko bazolinga bazo aspirer na moto alors la place on attend bozo ça la discussion boye ba ki bozana na position moko ya faiblesse donc c'est ça le mot qu'il faut utiliser bozana na position moko ya bozana avantage mon côté bazota la bino ngaso nazota la papa nazomona que non ingénieur asalaka na bamindele azo voyager tout ça asa na compagnie asa bossa akena musala azo pesa ba ordre ozo na pesa une centaine de personnes bazo yoka été directeur azolo au moins c'est que si tazo yebisa yo azo pesa yo conseil sur la vie ozo obligé yoka au moni ba mikolo na yo bazo respecter donc ozo ça ni azolo ba wana ça déjà na poids les à la papa et à la maman baza na moi ba standing moko avec dans la place on a ba parents vous allez encourager biso mais so banana nous et pas na bino voilà ça déjà na classe wana alors mingi kota ba papa baza difficile à approcher par la communication et ça bloque na ba pourquoi parce que bana bazotala bino ba parents bazotala yo papa vous allez bisanga na sala bozo sala yo moko bazotala bana bazotala et puis mais na place moko pa nani papa ka coucher le biloko et ça par rapport à âge moi biloko tozo loba oyo ça ezo bandela na âge ya C ce qui moi nazomona déjà que papa na âge ya C tena azomona azo étudier pour bana na biso bazotala de A à Z bazotala makambo nyonso bazo étudier yo makambo kutu yo yeba oyezo yeba te ya azomona mo azo enregistrer lobi a pour raisonner c'est wana bano sala biso ngana zoyeba ba série musuto banomona vie était au monde ke abanda musala 5 heures zonga 21 heures pourquoi parce que quand sambongo azo raisonner bana fuba kene voyage bana fuba kene kotanga na poto bambonga ba minga ba tout monde mona ba nigérien tout monde mona ba indien ba sala ngo mingi azo beta ka yu pona yete mais pona bana na et puis na nenga azo beta ka yu wana pension peso kota ezate kazo luka abongisa bana po lobby a se retrouver non ça là juste pour na bien-être bana donc bana pe la place on attend pas parents zo pesa au conseil c'est pas tout parents zo pesa au conseil c'est pour lobby a zambongo adot donc ya ki football ce qui ni fait azo raisonner bien-être na yo biso ba yebisa biso vous ça pour sauver ta tennis OK beta tennis mais kende université pourquoi ça na back up plan ce qui est similité pour c'est ça dans la place on a bana faut koyoka rapé po azana 40 les gars vous le 40 ans 50 ans ya vie ayebi que oyo eko beta pe mo poto boyeni mais si on a place tout sur côté à bas tout ça tout beta ping pong OK voilà bana bazo le baké ba parents bazo kiro ba dreams en bas au moni dream les autres tozomona ba Facebook tozomona ba Amazon tozomona ba idée wana so ba pesa ba parents bana batana bango ngaki le papa na ngai na nina bana côté ka ba livre ngala sifute bio place ba noter ka ba livre ngala yenga sala au social media wana bakambo ba ayebi kuta monter mais yo ozo raisonner alors c'est difficile pour la vous convaincre parents
ça ne veut pas dire que aider moi en ayote. Ça ne veut pas dire que opposer moi en ayote. Ça veut dire que yo moko siko ça la recherche à likambo. Par rapport au système, par exemple même maman na poto, ba parents misu batina ba na poto na bande ko na bango, e bebe la e bebe bongela e bango zo c'est la kaka mwana zo na diplôme. Et ça dans sens mon côté. Autant na carte système, il y a qu'est-ce qu'il faut azo ninga comme docteur, le connait ba comme docteur ça la année. Ou azala parents ils ont responsabilité na yo yeba moi la PCO dreams na ye azo la PCO rêve et ko zala absurde mais yekolango parce que la carte ya rêve on a peut-être ko comme la na de A na Z mais moi M moko to na comme na ba niveau ba M il faut bien te bango mo boye posa na mo ba option ebele biso batina biso na ba classe pourquoi parce que on dit que attention qui oyo zo ninga ça les signes mais le ko za na diplôme ko fungula au porte moko quelque part quelque part et puis quand sous ba jeune c'est new generation ba lobi que non ba parents ba ninga classe ba ninga ka classe na wana lobi hein sous ça les diplômes ngale lo na sous ça na ngeki na sala nini ya ba avion papa nanga azana usine salaka biloko kolia avec diplôme nanga na banda ko sala misala et yekoli singa makambo ebele na yebi comment ko sala ba machine pe ko sala na nini na ya kolia rien à voir avec na dream nanga rien à voir mais na sana connaissance nanga na ko aider parents nanga yeba na mutu na ya ebi ke alinga ka zo ma avion mais na sana moi business surtout na ebisi azana mutu et puis azana expérience pour créer ba machine donc ils a déjà écouté déjà yes ko yo pona ye rêve na ye pona yo et ça deni pourquoi parce que ça métier ya ko se retrouver na vie na yo et puis pour aider ye pe quand ça na besoin na yo biso siko yo bana ça dépend c'est quoi ndenge tozo zuila ba ambition ba parents na o yebi que papa nanga ou maman nanga azo akomi na âge bazana bango pe un jour tout ça tout comme ba parents lobby o linga pe moi na pe papa moi church yango papa moi Wesson yango maman moi nini babi les a combien année au mobima bu futa bi moko te bosi maman na bino ngam na kokipango bilo mo ka bon et ça la carte fierté bango siko problème ezala ko communiquer tango ce qu'on a bana et comme un problème pour bango bazo linga bien être na biso mais malheureusement bazo yeba ko communiquer en moté au fin fond ya motema na ye azo linga bien être na yo le problème est ça comment pour communiquer alors pour la communiquer en kota na kati ya système ba classe azo kende ba football wa bazo linga ba sala ba danse ba même sous bana ba congolais mawa na ngaka chorégraphie mon parent comment danser et ko bandela ba toujours de kango ni no tongela Congo que danse na Congo na danse wa kendo tu vois ça ça différence il y a mentalité ça m'a bête au fin fond balingi malamu mes parents beaucoup taper na nini wana boza na nini moko na bana dans la place wana la pesi ba new generation raison alors likambo moko telemakia wa likambo ya trust et non trust is earned hein parents nga ko za parents ne ko la sa parents na yo il faut que trust na la tesa na bon na ki mwana mokie peut-être oui mwana ko koyebisa yo ba vérité ko aza mwana mokie mais azotala yo azo étudier so amoni ke awa soki na meki eko yindela ngai chose pe kiti mokie ekitaka bongo tant comme na niveau moko comme na âge moko makambo moko ya important likambo ya ka wana ba kamba miki azeki mwana mokie ekozongela bibike mama na ko koyebisa yo ko bongo papa na ko koyebisa yo ko bongo likambo bo kuna yebisa yo o likambo bo kuna kende awa pourquoi parce que ba koli ba komi ko étudier siko yo ba ko moyeba so lingo ça na bon terme na mwana na yo yeba ko bandela ngoti na kindenga azumo ki mwana mokie ba zalaka na trust on build your trust keep your trust with them ba ezala accrochable pas ya moi on a nga eza bon ezate que parce que aux parents aux obligé na yebisa toutes les vérités ezala bon pour tozo kola mwana ko mi 16 ans comme 17 a comment raisonner yeba comme adulte a comme pe na ako ozala pe aza pe na physiquement capable de comme pe parents ezali susu makambo ki mwana mokete enfant soyez soki akomi siko mokolo yepe azala pe et comme makambo ya ko raisonner alors parents kozala ka boye ba ko soigner ba relation na bana parce que bazokola ezate yo ozomona eka mwana ozo raisonner couche ozo raisonner pampers ozo raisonner kosanza ozo makambo nyoso ko ozomona ye ki bébé mais non bazokola ndenge tozokolela wana makambo pe ezo changer il faut ko yeko la place wana ba jeune bazana raison na place wana mais na sens mususu pe le respect eza réciproque ndeka bolobi que nini trust is earned respect pe ezalaka earned yo zo ya koyebisa ngaki nazo lingana comme docteur ozana ata na ata livre moko ki docteur eloko te
Vous aurez rêvé qu'un jour vous avez adopté. Vous aurez rêvé, vous aurez pensé sur les dreams. Vous aurez pensé sur les dreams. Vous aurez pensé sur le football. Vous aurez pensé training tout. Il y a n'importe comment. Ça a fitness mon côté. Au moins, il y a des dreams. À ta vie, besoin de cette vision. Vous avez une vision. Comment? Pourquoi? Parce que tant que premier amour est comme ici, il y a ambition. Il faut que les parents étudier. Moi, je vais étudier bien. Moi, c'est facile. Pourquoi? Comme ingénieur, pourquoi? Parce que dans la mathématique, ils ont des petits problèmes, des sciences scientifiques, petits problèmes. Alors, tant qu'on va se dire qu'on est ingénieur, on a un peu de au moins, il y a des communes qui pas facile. Pourquoi? Parce que on a que aux aspirations. Donc, on a que ça va aux dreams, il faut ça la peine comment que back you up. Que ça quand maloba ya pas mbaté. Pas ça souci la biso. Parce que linga ba tout réussir dans la vie alors. Faut pas on a moins drive on a parce que out there is hard. Life is hard out there. You have to work twice as hard for half as much success. So you have to work harder than everybody else. So, but they want to see moi sign moi que non. Oh yo, azo grind, azo bundela, dream na ye. Moi, il y a tout ce que les dreams, ils ont la sens. Mais le fait que vous travaillez dur, c'est nani, vous convaincre vos parents sans vous le bailo. Vous avez comme un champion de karaté. Ou que n'a tué nous ça dans pas autant les parents pas nous comme docteur, bio limite karaté kak. Le fait que vous avez nous moi médaille, comment tu l'as dit? Oh, ce qui a gagné moi c'est moi médaille d'or. Si tout bongi na bisa, pas comme go pour ça. Tu vois, ça on pas bon ça dans j'ai autre ça là que non, parents ça là parents et bien pas. Moi, je pense que ça va camboyer responsabilité. Moutou a la responsabilité. Mais la point où on a si que les parents, puis nous besoin de l'écolo, besoin d'avantage parce que besoin de la vie. Alors, responsabilité, les amis, ils n'ont côté de la vie. Nous avons alors, voilà, ils ont un point. Alors, le dernier point, on a pour le là. Voilà. Dans le but que non, parents, ceux qui se comporter bien, ils n'ont pas respecté. Non. La Bible dit que enfants obéissent à vos parents. Honore ton père et ta mère. Il y a un certain degré à respect pour que ça va. Sous que la on a continué de coloter. Moi, respect, moi, les parents, zala respectable. Pour qu'on a respecté. C'est aussi simple que ça. Donc, la point où ceux qui te le disent que tu as les new generation contre les old generation, ils ont passé pour vous en avoir bagage et belé parents. Vous avez vraiment la bagage et belé. Donc, pour la personne, c'est un point où ils ont vraiment difficile. Mais pas la paix. New generation tout ça na bato donc ils ont net na katikati mais kuna kende na sens moko moi tout dans la souka si ça va dire tout dans la point la souka donc pona onini ba parents basa na bagaf na bango ba jeune basa na parce que eza raison wana ngo net ping pong ya ba responsabilité eza faute na yo te eza faute na bino eza faute na yo te eza faute na bino donc place na nga OK d'accord donc merci beaucoup pour la conclusion na yo. Normalement, comme d'habitude, nous ne va pas dans ceux qui sont d'accord ou bien contre point de vue, pour soulever les lots. Donc, ce que aujourd'hui, 4, donc on peut savoir pouvoir, on peut savoir point la génération Yolungi. Ok, d'accord. L'acoustique, on agree ou bien on disagree, pour ou bien contre? Je suis contre. Contre. Donc, l'acoustique, elle a contre. Mr. Cristiano, on agree ou bien on disagree? I agree with most of it. Agree. Yeah. La mannequin? I agree. Agree. Donc, on a mis balai déjà. Et Mr. Chims? 100%. 100%. Donc, Mr. déjà, c'est bon. Maman, ça? 4. Donc, on est déjà. Mr. Cappuccino? Ça va. Ça va. Donc, aujourd'hui, 6, 5. Aujourd'hui, 5. Donc, au pouvoir, ils ont la maman qu'on a eu. Nous avons SG, ils ont Senior Generation. Nous avons NG, ils ont New Generation. Donc, pour aller là, il y a Generation Talk et PCO pouvoir wana oye bisabiso point na yo ekokende côté nini malheureusement moi pe okabolango ezate ekende na SJ Senior Generation bien que na NJ New Generation côté nini ngo pesa point na yo on a en tout cas ya mokula lelo na kopesa point na Senior Generation oh Senior Generation kopeta kama maboko Senior Generation One of those are deux. I don't get deux à Pamba. Non, la raison la raison est un peu simple. On a comprendre que bah parents bah pesi bah point na bango par rapport na love the love that they have for us. Ils ont bolingo na bango ils ont l'amour la faute na ngo. Mais à la base ils ont l'amour. C'est l'amour OK. Pour na biso. Mais le côté na biso awa ils ont qui un peu neti
qu'on rejecte en mon bouquet parce que ça va besoin belé mais je suis sûr que na c'est monter ma baïbi na bango que parents bazo linga pika ka bien être c'est vrai que baza na bagaf na bango so bazo ni ba fati ba ko raisonner que non voilà merci beaucoup merci na bino nyonso bolandi mission na biso lelo kande tolobaka et pas na biso eza et pas na bino donc point de vue nanga eza ya yote oya yo pe eza ya bango te lelo to confirmer que point de vue oyo ya yo eza pe ya bango te. Please, vous s'abonner, vous aimer, vous partager, vous tirer la commentaire, vous tirer la feedback. Comment est-ce que vous ça la mieux dans le futur pour aller l'autre ce qui our generation talk et puis bye bye. Bye bye.